Moi, personnellement, Yannick Wenge, je pensais que ce qui fait rigolo la bêtise des jours, autant de ça samedi, dimanche, autant de ça, personnellement. Mais comment on a que de quoi bêtise samedi plein, avec au bêta dimanche plein les sous. Mais il faut qu'on félicite. Tout ça, qui 9 000 euros, ils ont 9 000, 8 000. Mais quand même, des jours où on est tondi. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais tout le monde a samedi et après dimanche aussi l'artiste là-bas, soutenir l'artiste là-bas dans le concert il y a Adidas Arena. Mais ça passe comme on a maniqué, abimi, koloba, et ton quitté, le kuta, bobo, n'a évité maniqué. Maniqué aux hommes, tu as hérité, on t'en avait. Bon, ça la promotion à chemin de la gloire. Bon, on a été que chemin de la gloire aux autres canadais. Bon, on a été que chemin de la gloire, batubazo, kangote. Malgré l'émission, bon, ça là, malgré, botika critique. Botika ko critiquer, faire rigola. Balobi Kin France Télévision n'est ma cam. Aux besoin de film bien, autant la émission bien. Kin France Télévision n'est ma cam. Chaîne Moya Kanda. Aïe aïe aïe. Balobi soto lo ba minté. Nous salane ma cam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis la politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais. Nous avons la personne mon master mo sala na émission trop bien. Yannick Wenge Yannick Wenge yonde makam. Kin France Télévision n'est ma cam. Salane ma cam. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bonsoir. Vous êtes connectés sur Kin France Télévision. Meilleure chaîne d'actualité, la chaîne qui vous informe à chaque moment, parce que vous informer c'est notre souci. Mesdames et messieurs, Kin France Télévision, vraiment, sentiment et makasi, tellement ébélé, partout dans le monde, Bota l'Arabie sur la Kin France Télévision, chaîne où diaspora, balingi yango, diaspora, combattant, congolais, sepelaranango, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Yannick Wenge, le vôtre. Nous attendons la Kibonzambe, dans la émission, le couteau de la musique, Oyo. Émission et permettaka biso toya to mekape ko sola sur makambo ezo le kana musique congolais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, toya walelo to mekape ko sola sur prestation à faire rigola na Adidas Arena to beta solo ya doublé Adidas ya faire rigola, mesdames et messieurs, vraiment félicitations d'abord à faire rigola l'artiste musicien Oyo à la Kisibiso comment aza capable ya rotondisa Adidas Arena ala exhibition comment aza capable ya kobeta 2 jours wana sans complication sans nini abeti yango dada en tout cas ele kitoko mingi. Mesdames et messieurs, tout le monde qui artiste ezambala liboso parfois beta basali ya minene lokola arena wana dambala liboso bon basala ba 9000 beta nango na niveau ya libanda na niveau Kinshasa te mais na niveau ya libanda basala minene minga beta mais arena to baka Adidas Arena zambala liboso mais tout le monde quand même l'artiste a éco se défendre artiste a sepelici mélomane o yaki wana pour na koyoka la bonne musique en tout cas batutu bayaki bazalaki na sengo to moni ambiance o ezalaki wana to moni comment bandeko bayaki misu baye balalaki na arena wana pour causer la deuxième concert ya dimanche en tout cas et ça qui malamu mingi côté pe partout na Kinshasa to monaki ba plein ba écran géant ezalaki ba vidéo projecteur koyeba ke bandeko ba congolais bazali kota ndenge congolais azali ko défendre musique ya mboka na bango en tout cas même ici aussi à la fois du sud to monaki batu bazalaki na Crystal Club les boss c'est Falma Bila batu bazalaki na Queen et pas les boss Samuel Tabiala tout le monde bazalaki kuna batu bazalaki na monde arabe et pas ya vela biso Wili Falanga batu bazalaki wana kolanda match tout le monde batu bazalaki pe na Kilma Lebo et pas lever Mike Mombito batu bazalaki wana pona ko tala concert comment congolais azali ko prester libanda ya mboka ko défendre drapeau ya mboka na biso en tout cas et ça qui malamu mingi. Mesdames et messieurs, les Sengolisus au romona présence ya Koffi Olomide ndenge ayaki basali mwa dio
on a fait rigolo en tout cas biso et ça qui biso malamu mingi comme on a légende de la musique congolaise za vivant à Yoana pe andimi invitation ya faire rigolo parce que ba tumsu so cause ndimana e ba bengisie mais ayena été tumsu ba go bengise pe bo comme busy jour wana te na voyage qui na ça qui mais to moni quand même Kofi Olomide à se permettre qu'on soit avion, qu'on kende Paris, pardon, pour défendre, qu'on répondre à l'invitation, oyo, faire rigola, abenga qui, en tout cas, et ça qui m'a la mingi, tout le monde qui est biso musique na biso zo senga bomoko pour développement eza na musique na biso. Ça on m'a bête, tout le monde, Weranson a sali vidéo pour pour encourager faire rigola Weranson a sali vidéo pour la tinda bandeko nyonso à maison mère bakende ko soutenir faire rigola en tout cas et ça qui malamu mingi to moni pe lisusu côté Fabregas a sali pe vidéo ya ko tinda batu en tout cas et ça qui malamu mingi ndenge bandeko ba se présenter que ça qui fait vraiment malamu to rozela pe Casino de Paris oyo Fabregas maestro à Kobeta en tout cas tolingi musique la biso et ça la malamu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pas si kaka oeza comme on a bandeko profali. Moi souvent naïf sabino, je suis journaliste au milieu du village. Yannick Wenge Kin France Télévision, tozalaka nakati ya village. Tozalaka pour songolote, tozalaka pour pakalate. Comment on a ba profali ba roleka ba ko critiquer Adidas Arena, a musicien beti bien te, musicien local, abimi malamute, na éviter, tant on peut fallait vandara, mon a ondeni. Tant on fallait vandara, parce que musique n'est zaki liboso na n'est komi trop kimabe, trop empire du mal n'est bat balobara. Trop faut finga, faut critiquer le lora malamu il a fait repère fallait zalarate. Je peux pas dire que non, le lora malamu il a fallait pas faire parce que na évité ba gaulois les akamwa ka na gaulois les ka no finga ba wario. Mingi ba gaulois ba yaka pour ko répondre ceux qui ba wario ba fingi ba gaulois ba yaka na pour ko répondre mais c'est un peu rare on a que non gaulois to gauloise moko ba bimia ba no finga mbala moko. Et ça quand tout le monde on pas bandeko ya Kofi ya fali poupa ba chroniqueur naie ba chroniqueuse naie comment on a koya kofinga Kofi Olomide pourquoi pas yaki ko répondre à l'invitation à faire rigola. Et ça pour la musique congolaise. Et ça drapeau à mboka né telemi pourquoi bon on a ma bendenge Kofi Olomide ayo api bokomi ko critiquer bokomi critiquer bilamba lati bokomi ko critiquer na faire rigola ko critiquer na concert ya muninga o ya beti 2 jours. Moi personnellement Yannick Wenge je pensais que ce qui fait rigoler la bêtise des jours autant de ça samedi dimanche autant de ça personnellement mais comment on a que de quoi bêtise samedi plein avec au bêta dimanche plein les sous mais faut qu'on féliciter tout ça qui 9000 oh ils ont 9000 8000 mais quand même 2 jours on est tondi c'est pas donné à tout le monde. Mtuza robeta lelo mutu mo ayaki poka nze mnomo ba yo kite lobi oya na été mais tout le monde va somba billet ba yaki samedi et après dimanche aussi ba ye ko tala artiste na bango ko soutenir artiste na bango na concert ya Adidas Arena mais ça passe comme on a maniqué abimi koloba etonda kite lokuta bobo na ebité maniqué aux hommes mutu ya héritier watana bo ça la promotion à chemin de la gloire. Bozo mo ateke chemin de la gloire zo kanate. Bozo mo ateke chemin de la gloire batu bazo ka yangote. Malgré ba émission bozo sala malgré botika critique. Botika ko critiquer faire rigola. Parce que na évité ce qui hérité watanabe à l'équipe faire rigola na ba fanatique. Et ba fanatique mususu balinga faire rigola mais balinga pas héritier. Na bino bozo bo kabola. Maintenant, bokabola wana bozo mona te bozo tulisande album Chemin de la Gloire. Passer à la télé, kofinga faire, kofinga chrétien faire, chrétien concert. Les gens n'abatu a fali, n'abatu a hérité watanabe. Koleka kofinga faire et salinine. Bozali koli mona circulation sans le savoir. Chers chroniqueuses, chers porte-parole. Tango bobimisi album Nabino. Au lieu de belango bino bozala pour critiquer Arena il a fait rigola
na bozo bisilisa ngala ya musique na bino. Ferrego la félicitations papa Hervé na oyo sali olakisi biso ke oza complet. Olakisi biso ke ozo fuma formation musicien complet. Moi je préfère que beaucoup tana. Beaucoup solo là. Beaucoup tana bo solo là parce que la minute Ferrego là a simi musique à Congo, la minute Ferrego là koyemba surtout koyemba. C'est que je suis au milieu du village, je ne peux pas venir ici pour le Ferrego là numéro 1 parce qu'il y a des musiciens aussi au Congo là. Bah Congo, bah Congolais, bah musiciens bélo, bah des fois on appelle musique à Mboko, on a biso bazali. Mais Ferrego la oya sali à la kisi biso kaza musicien. Ferrego la yembi kitoko, Ferrego la bini kitoko, chorégraphie kitoko, alati kitoko, et puis concert naye ezalaki plein. Kaka balbalbaki, oh nzunga muke, oh eza place à muke, mais place ya muke wana ezalaki kitoko makasi ezalaki plein, batu ba ye en tout cas, batu ba sepeli, batu ba bini, ba intervention ba musicien mususu en tout cas ezali kitoko makasi. Bandeko ya ndeko na biso fali botika ba critique. Na bi kaza musicien faut ko critiquer ye, na bota pe air moko ba critique mona oh tomoni ki local na kata podium musicien mo na moni journaliste mazolo ba bon. Donc Ferrego la beti local donc boto luka kaka ba point ko critiquer. Arena fali banda e beta e bima wapi. Ya Ferrego to otala en direct. Mais il fallait que filmer dans le téléphone, on va filmer, on les a na ba caméra. Ils ont une équipe, il y a médias, ceux qui artistes qui signé contrat pour le livre concert médias qui sont là bon, on a une caméra ou une caméra ba caméra même tu peux ba technicien la katia salle wana ba la vidéo. Mais jusqu'aujourd'hui, tout le monde a vidéo, il y a rien, tout le monde a 5 minutes, tout le monde a 3 minutes. Mais il y a Ferrego la première jour, total à peu près 2 heures de temps. Tout le streaming, total à peu près 2 heures de temps. Mais pas il fallait pour le streaming, mais des alatés. Il fallait pour pas signaler que non, concernant la poste les can direct. Tout le monde a un téléphone, mesdames et messieurs. Tout le monde a un téléphone. Beta na YouTube que Arena Adidas a fait rigolo. On a robima 1h30, il y a 2 heures. Mais il a fallu les accords 5 minutes, 8 minutes, 6 minutes. Est-ce que bagula va lever la honte? Bande on a biso, bébé si cop fort. Bande on a biso, petit ya journaliste oh boye, profali soi-disant, bébé si cop na biso. Kopo na biso nenge bandaka boete bino ki atalaku ki sankara o bozala ngo bo bebisa kopo na biso place ata ko mona moninga sali plein loba moninga sali pe sali ni aza congolais bino bokoma koluka ko support skutu batu alibanda batu ekolo mususu ke support ndeko na congolais bo préférera soki musicien moko libanda sa eloko malamu bo sepeli ke congolais. Et ça passe mingi, chers téléspectateurs. Ferrego là a beti concert na ya malamu, concert kitoko, chorégraphie, koyemba, voix, intervention ba musicien ba yaki ba sali musala ba kitoko, en tout cas ba tunye so ba tutu bazaki wana Adidas Arena ba tondisa 1500. Alors, Batunyo soba yebi que 12 et beta makia ba visa. Bobo mangote. Fallait ça na ambassade ou pas. Wana na yebi nangate. Mais ça fallait ye mokonde alobaki ke nga na za na capacité à ko benga ambassade. Passeport vierge mais ba pesi au visa. Fallait ye moko to yoka ya loba bongo l'interview. Avant qu'il n'y ait pas Arena. Abi, ma passeport mingi ezaki la vierge. Nana crédibilité ko benga. L'ambassade va payer au visa. Mais to moni kaka bato yo ba finga ka fali. Kaka bato wana ne bazangi ba visa. Marka uza finga ka fali. Ité akana ya chaque jour. A finga ka fali. Muze kindungu lo bate, a finga ka fali.
mais ça bango wana bato bazanga ki visa balobi so pe ba vidéo kenda ki so ki marsi so ki nani ngwana kenda na ba vi kola kisa kuna ke tala bato ba finga ka ba pede po pesa ba ba visa te yango ba cancela ki ba visa ba ndeko wana mesdames et messieurs mais ça pourquoi ceux qui sont en soit na biso ba congolais ba polémique en to ça ngo biso na biso tango boy moninga kende poto zwinini pona poto ana kei ake koza bomengo elo ni eza na poto mundinga zo kende concert à Didier Sarré na kozonga ala laisser famille na e dité akana za na famille mesdames et messieurs muzo kindingo za na famille marka uzo za na famille mais eza na mutu bo pe andimi ko kende na ambassade ko lobake bato bazwa ba visa te fa mazwa ba visa te ba kei bo kani bo pensa kinini concert ebetami concert ebetami oui faire go la betiko peut 2 jours plein 2 jours ebetami alors biso pe to komi kotala Bordeaux tozo zela concert à Bordeaux il a fallu poupa tozo zela yango parce que kimoto mabe remonte totika kimoto mabe muni mutu mutozo kwa kwanga na ndenge na ye batu balobi ba combattant bazaka rapona fali tant fallait beta ki ba combattant ba telemaki tant on a fait rigola ba combattant ba bimité Monsieur pe balobi fali nde a fongola musique ti fait robeta après ça fallait merci parce que fallait fongola ba combattant ceux qui ba pesa fali mu Congo ils a dit il y a écrit a fali de ba ko finga mikolo ko finga ba mama ko finga ba musicien mikolo ya mboka na biso mais fallait silence des morts fallait le barater voilà mesdames et messieurs ce qu'on va combattre comme on est lokwana ndenge ba chroniqueurs ko leka ko finga ba mikolo yo ba combattre pe ba faciliter faire rigola parce que ba ta faire rigola ba leka te ga finga fingi wendo a fingi madilu yo a fingi kofi ce qui m'a baisé il y a kalam aujourd'hui ba ta faire ba leka te pour ba finga yo bomoni ba combattre ba faciliter faire rigola beta mesdames et messieurs yo bomoni ba combattant ba soutenir concert ya faire rigola na kata arena on a Adidas arena ba combattant za yene belé il y avait beaucoup de combattants au bayaki wana pour soutenir artiste faire rigola parce que conduite naie na boulot naie selo ko sa musa naie faire rigola ah ça la musa ki toko voilà chers téléspectateurs faire rigola ça le musa ki toko faire rigola musique ebetami ki toko faire rigola na ebite attaque ma musicien nyonso le bata sango mokonzi ata ba musicien tout batika la ki banga oyo tala faire rigola ninga oyemba un artiste oyo alinga oyemba mesdames et messieurs voilà en tout cas tomeka un peu ko changer bande ko na biso dans un côté héritier album ebimi c'est là batu na yo basa la promotion ki ba na ba comparaison faire rigola na héritier car ya mulai faire rigola na héritier et car za mulai fort au commentaire permet ata bo beta orchestre moko sala focus na album na yo nous ala malamu mingi que otinda batu na ba finga et ça lango et le côté de la mission sans impact au wapi mais félicitations à toi faire rigola musalo salami et mon ennemi sur batu ba sepeli ba ebiki non faire rigola aza toujours leader. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. En tout cas, merci na confiance au Bossara Kibiso, Lelo, Kotala Biso, na Katia Kin France Télévision. Mbala Liboso, au mona, chaîne moko apparaître, ba komi Kin France Télévision, au moni kena no s'abonnate, na si on a remis s'abonner, au cliquer wana. En tout cas, au salamala mouming avec Yannick Wenge, l'homme au milieu du village, mototon dans la Kibonzambe, Yannick Wenge, Toyaka, soki dikamoza pembe, toloba pembe, soki dikamoza rouge, toloba rouge. Tu vois que tu peux te faire songo, tu peux te côté la pakala. Tout ça là, s'abonner, aimer, partager, ça la biso malamu mingi, tu ne la peux voisin et ça la bien makasi, na kati mission la biso Kin France Télévision, tu peux na émission la biso vérité plus na chaîne la biso Kin France Télévision en tout cas
Merci beaucoup, vous avez tellement ébélé. Maman Mimi Ndouma, Pesio Mbote Nakati à Bundes. Maman Mimi Ndouma, Nakati à Bundes, à Pesio Mbote. Pourquoi pas l'artiste Pape Swag? Yepé, Arbeta Musique, qui ça va. Félicitations, artiste Pape Swag. Merci beaucoup, Navé Nabiso, Firenze, Lozali. Castello, Nakati à Lausanne. Venabiso à Palais, sponsor officiel. Il y a Kin France Télévision, Nakati à Lausanne. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin d'ici là. Portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.